Média. Kendo yebisa peuple nanga. Peuple ya Nzambe bayeba une chose. Mai wana basopi ekwaneantir nguya ya occultisme na makambo etali ba vaccin. Baozala surpris. Ba vaccin na bango. On remarque que mutu akozwa vaccin ngo azwi kali sous Covid. Eza biloko moko ezalaki satanique. Mais peuple ya Nzambe bobanga eloko te. Ayebisinga makambo ekomami na Apocalypse. Nayokaki somo. Média. La chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Yo occasion. Topengolo. Yakoyoka, voice ya prophète Jean-C. Troma, votre serviteur de partout dans le monde. Aux occasion oyo. Tika Nzambe alola. A pambola yo. A bénir yo, à kota likambo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, na olingato sambela. Seigneur, merci pour la faveur, grâce. O sali biso lisusu. Ya ozala compte parmi ba vivants. To pesi yo merci pour na ngolu na yo. Dikola ba vie na biso. Tika voice oeme ma vie. Na bavia bato au nom de Jésus-Christ. Tika molimo na tchaliko na biso na kombo Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na pusani lisusu pembe na bino lokola sentinelle oyo Nzambe a établisa pona peuple na ye. Toujours na 4e retraite nanga na akina sujet moko eza ekopesanga vraiment pasi. Eza moko ba sujet oyo esalaki même ke na bunga mwa ntango molai. Bana Nzambe ebele bande koselamante prophète makambo olobaki ekokisami tokosuka wapi. Makambo olobaki lelo bato mosusu bakomi kokangama na bandako. Nena loba na yo eloko moko. Pendant nazaki na mabondeli nanga, le Seigneur m'a visité. J'ai reçu une visitation. Quelle était la visitation? Nazo sambela na moni lokola nkolo ameminga. Komema ba meminga na se retrouver na vision. Na vision ngo na mwa lokwa bazo tambwisa ngai. Na kotambwisa ba otambwisa ngai lokwa ba meminga mikili mususu. Na moni ba cri ya bato kolela. Bato ebele kolela. Bato mususu koganga. Bato mususu koloba tobaye. Mususu kolela penza ya kolela. Mais kolela bango ezalaki plus bande kolela par rapport à ndenge bato mususu bazobanga par rapport à ba vaccin. Bazoloba mususu bazoloba tokozwa ngo te, mususu bazoloba eza marque de la bête, mususu bazoloba. Je me suis retrouvé à côté de moi, il y avait un ange. Ange wana après avoir kotambwisa ngai alongolinga wana ameminga lisusu likolo place ameminga na yo se retrouver libanda lisusu ya globe terrestre.
libanda ya mokili azomemanga kaka me tokomi esika mwa yebisinga bizela tala eloko ezoleka nayebisi ye nazomona te yebisinga bitala malamu nayebisi ye nazomona te azwi loboko ne atie na miso na nga ntango alongoli yebisinga bitala nabandi komona namoni éclairage moko nanu namona te nakoki kotala yango deux fois te éclairage wana nanu namona te namoni donc gloire moko ya makasi donc esika tozalaki likolo na biso ezalaki so na gloire ya makasi me ayebisinga bitala na se natali namoni na globe terrestre milinga ezobima me milinga yango ezobima baplace mosusu ezobima ebele baplace mosusu ezobima ebele mpenza te baplace mosusu ezobima mokie baplace mosusu milinga yango ezobima loko ebimi etiki ayebisinga sala to na comprendre te nazwi vitesse moko nasali to ntango nasali to naye okonstate ke milinga yango mpenza ezobima par rapport a bacontinent na bapays ezokontinue kobima andi koyebisanga abitala place milingo ezokende namoni milinga yango ezomata me ezokende tout droit place oyo namonaki gloire wana na trône wana donc ezalaki vraiment splendide après andi koyebisanga abi omoni milingo ezobima eza priere ya basaint bana nzambe oyo bazolela bana nzambe oyo bazosouffrir par rapport ya basituation oyo bozoselamante nango abi losambo na bango ezokoma epa tata andi koyebisanga losambo na bango ezokoma epa tata misusu bazolela na kobanga abi omoni milingo ezobima ebele eza ya bana nzambe oyo bazolela sans cesse bazoprier sans cesse nzambe akota likambo na bango bakangami na bandako mpona basituation sanitaire oyo mpona makambo oyo etali bavaccin abi omoni oyo ezomata etiki eza ya bato baza sur espoir te ande kosambela tiki na ye abi omoni oyo ezobima ezokata eza ya bato oyo bazosambela bana besoin intervention ya nzambe me baza étouffe place bazali me ayebisinga tala prière na bango ezokoma après quelque temps abi nanga bitala eloko ezosalama namoni eloko ekamusinga bato moko ya monene ebimi likolo na biso bato yango ezalaki pembe na balumière ya makasi mais j'avais pas compris na kati ya bato yango moto atelemaki likolo aki vraiment kongenga c'était vraiment un ange du Seigneur mais l'ange qui me parlait bisinga bitala eloko akesala na comprendre te namoni bato yango ezosopa lokola mai mais ebandi kosopa yango nanu kaka bisika omilinga ebandi ekobima ezosala tour ezosopa mai ezosopa mai na pression mai yango ezalaki vraiment pure ezalaki vraiment pure ezalaki pure ntango esisi kosopa après bandi okende osopa bisika mosusu namoni lokola topusani pembeni ya globe namoni na continent européenne
ezosopa mai, esopi mai na France, esopi mai na bapays mosusu namonaki badrapo ya Allemagne, namonaki vraiment badrapo esopi namoni na Afrique du Sud, namoni esopi vraiment na bacontinent ebele. L'ange me dira ceci: prière na bango emati. Yo moto moni makambo oyo, kendo yebisa peuple nango, peuple ya Nzambe bayeba une chose: mai wana basopi ekoanéantir nguya ya occultisme na makambo etali ba vaccin. Baozala surpris ba vaccin na bango. On remarque que muta kozwa vaccin ngo me azwi ka lisu covid. Eza biloko moko ezalaki satanique. Mais peuple ya Nzambe bobange eloko te. Ayebisinga makambo ekomami na Apocalypse, nayokaki somo. Yo ozoka prophète Jansi, muto akoso te que la bête est déjà là. Non, le diable a toujours existé. Mais quand on parle de la bête a coexisté dans 666 tant que le peuple est aux enlèvement, tant que aux allés lever. Bible zoloba tant que aux allés lever bisoba oya Yesu. Alors ba otika lande ba payer prix na propre sang na bango moko, dit la Bible. Na propre sang na bango moko ba payer prix ba payer nde kozala koboya caché ya 666 marque de la bête. Nde ba ondo nyokola bango bakati yo litoi, bakati yo bonde to yoka tomona na Apocalypse nde totala. L'ange me dira: dis à mon peuple babanga esu biloko ba vaccin wana te. Eza ni les sans effet. Yo oyo yoki prophète Jansi kobanga eloko te. Nzamba aza na yo. Yo ozokanga oza na France, oza quelque part, ozokanga ozoselama te. Yeba ke prière no ekomi. Nzamba silisi nguya ya ba vaccin na bango. O bandoka nta bako surveiller ba via bato, bako luka ko manipuler ba mémoire ya bato. Nzamba silisi makasi nango. Yesu silisi makasi nango. Yesu silisi makasi nango. Et puis à la fin, cet ange me dira: makasi nango esili. Mutu nyonso o aza komikanga na ndako ozobanga. Prophète Jansi biso ke kobanga lisu makambo wana te. Yo o se retrouver na situation mo ozo mona pasi ozolobaki na choix te fona zwa vaccin. Yeba ke Nzamba sisingu ya ba vaccin na bango kobanga te. Na lobino lokwa prophète Nzambe, la bête n'est pas encore là. Wana eza makambo na bango ya solo ka o basalaki ba créer ba virus pour nous détruire peuple Nzambe, ba créer ba antivirus pour nous sisa bato. Mais Nzamba silisi makasi nango yo kufa te. Prière nous na psaume 91 au sambeli au keko zwa yango eloko ekosala te. Et puis Dieu m'a donné une prière spécifique pour na bana Nzambe. O azana besoin de prière wana au bengi prophète Jansi na plus 243 89 75 58 878 plus 243 89 75 58 878. Batika konyokolo bien aimé, batika koloba no makambo o eza ba illusion. Nga Nzamba bimelinga pona yebso ka sisingu ya vaccin. D'ailleurs soko tangi na psaume 91 au mona ke peste ezaki déjà avant. Donc corona ezali kambo sikate. Psaume 91 zoloba: l'Éternel qui me délivre des filets de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Peste zape maladie yaki par inhalation. Yango na pokwa lelo prophète alinga yebisa yo en pleine retraite ke Nzamba talisinga na moni bato nezo sopa mai. Yo yoki mongongo wa prophète ko bange lokote. Milinga no na mona ke mati prière no mati tie pa Nzambe.
eloko esalo eza te. Ozokangama na ndako, ozosouffrir, ozomilela nzambe nga na ozwa vaccin wana te eza marque de la bête. Nzambe ayoki yo. Yango na nina yebi soke nzambe asisi nguya nango. Asilisi nguya ba vaccin na bango. Asilisi nguya nango. Eloko ekosala yo eza te. Asisi nguya na bango. Bakoluka ba renouveler eloko mosusu po bapesa esu ampleur na virus na bango. Mais nzambe atelemi mpona confondre bango. Nasambeli mpona yo ozoyokanga. Nzambe ndenge otalisinga mwana nyonso yoki voice oyo nkolo tambola na ye lolenge olakisi ngai ke okoti likambo ya souffrance ya bana na yo lokolo okotaki likambo ya bana Israel. Tala bakangami na bandako misusu otalisinga bazoselama te bazobanga okezwa ba vaccin. Mais yo olobi na nga yebisa bango ke na sisi nguya nango bazwa ba vaccin basala misala muto okufa aza te. Prier, ba prier, diable a profité te. Nkolo kota likambo na bango. Ba ope baza ba malade, bundela bango. Ba ope diable alingaka profité na sima ba vaccin po asisa vi na bango. Nkolo na bondeli mayo na monaki arrosaki et arrosé vi na bango au nom de Jésus. Amen. Yo yoki prophète Jansi nzamba pambola yo ozana posa directive ozana posa question ozana problème olingi prophète asambela pona yo prophète Jansi azui temps ebele na retraite juste ko prier yango na bomba maki vraiment tamuke mais Tambe apambolo bengi prophète na plus 243 89 75 58 878 plus 243 89 75 58 878. Tamba pambola yo. Soyez bénis.